Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi mbote bipa nyonso bozwami bozwa mbote euti na cœur sensible na pesi lisusu mombose si mutombo papa zwami tanu euti na cœur sensible wana na kei na boka na biso Congo ko pesa petit sœur na ngai do la sœur mbote belé ma chérie zwa mbote euti na cœur sensible na bosani pete ko pesa mbote na mama Jeanne Bachoko na Angleterre yonde makambo yonde ba mama oyo basola kitoko balandi ya Congo Tek Tek TV cœur sensible ya liboso na bino ndenge kaka ezalelaka soki bomoni cœur sensible liboso ya télévision seke aye na likambo oyo ezali ete congolais abenda implice na kati ya bomoi na ye bandeko soki totali na mokili balobi ete mokili ekomi na mbutu yango ezouta wapi bandeko na makambo etali bacouple bref mabala na mokili soki nalobi na poto na likosi puiske na monde entier ezala na baafrike ezala na poto makambo oyo etali mabala bandeko na ngai ezozala mbutu opesi mbwa aboyi Angleterre babenga cœur sensible etalela biso likambo oyo oke na France partout na Europe Suisse docteur ba bref partout mabale eza susu na kimia te bandeko puiske na mokili oyo mutu akosa bino te eza na eloko moko te oyo satana abundisaka lokola couple oyo babengi libala mwasi na mobali satana abundisaka couple makasi puisque na ntango satana alongi kobundisa couple ye place ye azali asepeli puisque soki abundisi couple oyo ezali par exemple na 5 enfants papa ya ye gauche mama ya ye nzela satana asepeli ayebi ete libota wana paramesi yango bana 5 wana bakozala futi na mokili bandeko bapeleleki ya bacouple soit mpe bapeli te yo na ngai tozali bato oyo tozotala bareseau sociaux derema mpe tozotali komona mama akamati bilamba ya papa abwaki na libanda e tosuki kaka wana te esi tomona na France mwasi na mobali babimi na fenêtre bakwei mwasi akufi sur place tosuki kaka wana te bandeko soki toke na Belgique tomona mwasi atumbi mobali tosuki kaka wana te bandeko soki na bandi kotanga bacatastrophe eza telema ebele yango tozomona ke mokili ndenge ezokendela na l'an 2025 bandeko ekezala ke basi babalani basi na basi mibali babalani mibali na mibali ekomi officiel ndako nyonso oyo okokende soki ozali mwana mwasi oke na ndako ya mwana mwasi soki ozali mwana mobali oke na ndako ya mwana mobali yango ntango nyonso nazoloba ke domaine na domaine na likambo nango ngai mpenza naza na domaine ya babala te nazobenga mosali na nzambe aya kolobela likambo oyo etali mabala na mokili mabala ezala restauré ezala mabala moko ya kimia puisque balobi na mokili 1 plus 1 est égal à 2 epai ya nzambe balobi 1 plus 1 est égal à 1 mais ba 1 plus 1 est égal à 1 wana ezokoma 1 plus 1 est égal à 3 yango mutu mpenza azali mieux placé ya kolobela makambo ya libala nazosenga na bosi na ngai afongola toyamba mpenza mosali na nzambe. Bonjour pasteur.
Bonjour maman, quelle sensible. En tout cas, pasteur, na tonza mpenda na isengo ya koyambo lisusu na plateau na biso ya Congo tchèque. Mais papa, la fois passée to salaki émission ya mwana mwasi oyo ba violaki na papa na ena papa leki olobaki kombo na yo mais koki pe kozala na ndeko mosusu atalaki video wana te ayebi te o se présenter pe moi moke. Merci beaucoup maman, cœur sensible. D'abord, on a pu se dire merci. Ndemo Yambingai pour se déplacer pour la l'émission Oyo. On a profité pour remercier boss papa Sibo Mutombo, pe balandi ko bazali ko landa biso na pas ngoli pe nzambe parce que yinda azali ko pesa biso pe occasion pour to sanga encore. Kombo na ngai pasteur Kayembe nazali motamu ngomba vie nouvelle na mboka Allemagne, précisément na Aachen, mais na fandi na mboka Belgique. Papa fona puno mutuna moko boye, oza obligé obala. Nazali marié à ma charmante Micheline Kayembe, pe nazali na bana et mes petites filles na pespa on a la famille Kayembe. Sans plus tarder, Bandekunangai, Toto, Pesa Pasteur Nico Nabiso, titre Léo Ezali était comment vivre un mariage heureux. Ezali na Mnogoya Lopoto, Menalingala, comment Tokoki Kozala na Makwela Moko ya Kitoko, Oitogumela Seko na Seko, puisque Nzamba Lobi était, Tamu Sangani et Lobo et Kabulabino Kakaniwa. Kinda Gelte, Mbongo ya Bana et Kabulabinote, Bozia Mokilia Kabula Binote, vraiment, Makamba Kolobeze Bele, Yamo Komoni, pasteur Azali Awa Pona Ten, comment vivre un mariage heureux, Katsat Namokili. Puisque tout le monde a bandu mundu na kata babala, vraiment, ils ont fait ça, passi, toza quand même na poto, toza quand même na mokili, et sengeli, to se la nalibala, oyo nzambe, apesi sur le bon cadeau. Yangwana dans ce temps, pasteur micro, à l'imboula, biso d'attendre la biso. Merci beaucoup maman, qui est sensible. Na balandignon so ya Tchèque TV, na pesino so mbote. Merci pour la confiance que vous avez pour ça la biso. Oyetani libala, mutunyo so azali au courant de ce qui se passe. Ndenge maman qui est sensible à l'obi, ezala na poto, ezala na Afrique, ba problème et tondi toyo qui la fois passée, ba mibali bazo kufa bazo si service nyonso. Oyo kuna batumbi, oyo kuna batembeli. Mais de même aussi, basi bazali kosi là, ba mibali bazali kobeta basi jusqu'à mort. Ba divorce tout autour de nous. Donc, il faut garder silence, nous étant qu'hommes de Dieu, parce que cela nous interpelle. Bien aimé, je voulais te dire quelque chose. Divorce, ce n'est pas seulement chez les autres, mais nous tous on est exposés. Nous, ce n'est pas seulement les autres, mais nous tous on est exposés. Talatina toina dans les lots, on a tina nako partager le monde abino na tema oyo. Yo oyo ozali pour vivre ba moment difficile na kati na libala. Ozali susu na isembote. Tamso lobi ozolo kaloleni nini o malibala na yo. Ezala yo tata, ezala yo maman. Cette émission te concerne. Bien aimé, je vois que le Seigneur va te parler. Mais avant de mozindo ya programme na biso na kosenga to bonde na Nzambe mpote yende azali au centre na nyonso to bonde les âmes. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as institué le mariage et nous proclamons que le mariage est divin. Le mariage est sacré. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre pierre afin que le mariage soit heureux. Que là où il y a des problèmes, des discordes, que toi tu donnes la paix. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ndenge totu kolobana ebandeli mabala ezali na ba problème
et bana bazali exposé ceux qui divorcent salami bana ba se retrouver na balabala bana ba se retrouver na ba famille mususu. Bien aimé, tant moi si na mobali bolinganaki comment bolingo na bino kozalaki ezalaki esengo ezalaki kotambola toujours ensemble masolo pamba pamba mais lelo bozala niveau nini. Est-ce que libala na bino to libala na yo est-ce qu'on peut dire que c'est un mariage heureux? Moi mutuna mukezali soki ezalaki à quoi le faire réponse na yo dans l'endemi babini bazali koloba non si c'est à refaire na koko bala mobile wana te to na koki ko bala mwasi wana te. Mais bien aimé, Bible et lobby, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Nous sommes là, les gens qu'on a voyé, quel que soit le problème dans les balans, nous avons pas dit na makoki ya ko bongola, mais moi je ko beba. Parce que les zambe oyo a sécu ça qui Lazare, les kaki na ko kufa. Martha lobby azali ko pesa déjà solo. Mais tant où il soigné, a béni Lazare, les kaki na ko bima. Bien-aimé, ce Dieu-là est toujours fidèle. Ce Dieu-là est vivant. Azali capable, il y a pour restaurer l'Ibadanayo. Ma bande belé, ezali n'a pas de problème. Mais tant que vous allez dans Zambé, nazali ko zo beaucoup de fils. Par-ci, par-là. Koyoka makambozeli ko leka na mabala. On dit Seigneur, sunga biso. Bien-aimé, je voulais dire quelque chose. Tozali na quelques signes où ezali kotel cette libala ezali ya bosembo toté. Est-ce que libala ezali na kimia toté? Est-ce que vous avez tant ya kofanda ensemble papa na maman? Est-ce que vous allez communiquer ensemble? Libala où les angi communication ezali déjà exposé à un problème. Qu'on fasse ensemble et ils vont trouver la solution dans le problème au cause de la foyer. Les loyaux na ba misala, maman qui ko sala put, papa kuna ke na bao, tant ils facteur mususu ezali na partenaire à quel voyage mon ami. Mais tant aux autres de voyage, est-ce que aux autres quand ils vont atikali azali na posa na yo? Na ba charge nous soit atikali na mbana toba makambo administration azali pe na posa na yo. Un autre facteur, ba maman surtout bazali kolela, ba papa bazali ko aider bisoter. Cher papa, est-ce que vous êtes à mobile? Moi, c'est un plutôt nanda. Parce que banda tongo abandi ko nettoyer, a soigner makambo ya bana, a lambe la binu. Mais tant aux zonga, un petit prince, aux aussi bataille au côté, au fandi na kiti na yo, aux autres à la télévision, ah maman pesangai café, pesangai, ba maman bazali ko se plaindre. Balobi bango bazwa mentalité ya Afrique. Mobile soko wuti musalo tie makolo na mesa nyo setali papa bino kasi na Afrique bozande wana soki na Afrique ezaki ndenge wana mama mais toyeba ke non na réalité tozoko vivre awa na koto ezali réalité mosusu esengeli ba papa pe totelema mpona ntina koede ba mama du moment tozoko ede te ezokotisa pe nungunungu na kati na foyer nde ezosala ke mama moya se sentir heureuse na libala ezali te. Mais tu as encore comme le mususu ou était finance. Ma bala mi eza na kinyete parce que finance est un problème. Ndenge maman au tikoloba kinda kende to allocation familiale. Mbongo oyo balobi te ke ezali ya maman to ezali ya papa ezali mbongo pona bana. Famille na yo bozo gera ndenge. Soki mbongo ezali bien géré te ezali kokotisa pe trouble na kati na mabala. Balandi ya Congo tcheke pasteur azali na place oyo azopesa ba maladie oyo ezo détruire ba mabala. Soki bato bazali ba docteur maladie ka waye na hôpital soki azana cancer na nzoto tangu docteur soit qui médecin asali contrôle te ye abandi kopesa kisi ya tuber tant que ndemwana azana cancer
moyen cancer de si les autres puisque il y a un ce qui s'y activer il y a beaucoup là na pasteur très bien azo que nous besoin ba microbe oyo ezo détruire oyo na kialima ba bengi infectio. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman qui est sensible. Zamba pambola yo. Ndenge maman alobi ezali ba cause to maladie ou ezo salite libala moyen zalana esimbolité. Facteur mususu na tanga lelo ezali ete bosangani nzoto ya papa na mama. Mama olimbisa awotozeli ko lobabe polele ezali pona mabala. Bosangani ya papa na mama. Tango ezali lisusu lolenge esengeli ezala te ezali pe moko ya cause papa to mama moya ezala na esengo te tobengi yango insatisfaction sexuelle ezali pe moko ya facteur monene surtout na kati na poto ezosala ete mabala ebele ezala baproblème ezali moko ya problème mpe ezali komemeti mwasi akomi na kindumba to mobali akomi na kindumba parce que na kati na ndako na oyo etali sexualité na bango ezali résolu te. Surtout bino ba pasteur na ntango okendaki retraite na église 2 semaines mama tikali. Ma soeur, merci ma soeur, na kozongela yango bien aimé pour lolobi na incorrectrice c'est alobi na oyo etali bosangani nzoto ya mwasi na mobali esengeli ezala na corps mwasi na mobali soki bokoki koseprive yango mpona rezo ya mabondeli esengeli kodialoge na koprofite koloba ete soki nde kozala na betide wana kokota mabondeli ya ntango molai sanke boyokana na papa to mama esengeli boprevoir yango mais ezali na facteur mosusu to malade mosusu na kati na mabali ezali oyo tobengi bablessure intérieure. Blessure intérieure ezali basituation songolo epasse makambo songolo epasaki na ebandeli na libala na bino bozalaki bafiancé oyo esepelisaki yo te ezala papa ezala mama mais nyai pa pardon sincère na motema ekomi kaka otali yo ah oyebi makambo osalaki ngai oyebi makambo olobaki alors eloko wana ezosala ete moyen libala ezala lisusu na esengo ezali te mais malade mosusu ezali nini ezali tromperie. Tromperie, c'est-à-dire papa ozali na lokuta makasi to mama pe ozali na lokuta ekoki kozala même na makambo ya mbongo ekozala même na badémarche ekozala pe na voyage lolenge nini bozali kovivre na kati na foyer na bino mais eloko mosusu ezali nini ba réseaux sociaux na ba portable ezali moko malade na kati na foyer. Bien aimé papa, est-ce que okoki kotika portable na mesa mwasi na ya simba yango sans que yo ozala na souci soki souci ezali te gloire à Dieu mais ce que ozali na souci c'est qu'il y a un problème makambo nini oyo ozala nango na kati na portable. Bien aimé tozali kolobela bino na mukonalelo pour être tout comme na dimension te maman papa o se sentir na esengo na kati na libala na yo o regrette te o lobate o yazali yangai ezala mwasi ezala mobali ngana sina mona couple moko pasteur pardon na kati na bade na sina mona couple moko na Suisse na libanda bamona bango bazali couple mais na kati na ndako baza couple te na kenda na ndako wana puisque azali grande sœur ya fille moko nazalaka na camarade na veina biso na mabela bakoko na ke kokuta de télévision biloko nyonso mibale etikalaki kaka batia soko ya kisini mibale na yebi te me ndako wana ezalaki na de télévision mais eza couple oyo ezolakisa na libanda te baza bien soki bien aimé ozolanda biso soki bozali kose retrouve na situation oyo tokoloba ete esengeli bofanda bobongisa bozonga bomoko mokanda na nzambe elobi mobali akotika baboti akosangana na mwasi na ye bakozala mibale te bakokoma motu elingi koloba ete ntango tobalani tokomi nzoto moko elingi koloba ete biloko na biso tozali nango esengeli ezala aussi ensemble na eloko oyo lobi
bien aimé, je crois que vous avez les réponses. N'a pas de quoi passer dans la situation de moi, n'a pas été sengeli pour prévoir les mots. N'a pas poussé, les amis pas maladie, les amis qui sont moyens de bala, ils ont na essentialité. Le kuta, communication, les tout dialogue, les entre moi et mobali, ba voyage ya musika, kindumba ya moi et mobali, et je sens que moyen. Les balais à la essentialité, tout le bélipe makambu ya mbongo, tout le bélipe sexualité, tout insatisfaction sexuelle, et les bélipe moko ya maladie, mais tout le bélipe aussi bamalo bamabe. Ezali na papa ou bazali ko binisa tuma lo ba mabe na basana bango ou alors vice versa. Pasteur na moni obadeli likabana des fois que na kati ya ndako komona mama soit papa azo sepela te na ko etali ke kosanga na bonzoto ya mwana no na lingala sikoyo na tango papa azali na bokono moko songolo ko toyebi wana nde yango penza ekosala ke bandumundu ekota ou bien mama ko supporter pour la passe ya papa ou bien papa ko supporter puisque ba mama mususu pe ba sina na bongo na saka clair mama mususu ba sina na bongo pour ça et ça ndenge na place wana. Merci beaucoup maman. Je crois que nous répondons à 1 Corinthiens chapitre 7 Bible le bien dans verset 2 toutefois pour éviter la débauche que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Verset 3 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4 ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Quand on a le béni insatisfaction sexuelle, pour développer un peu la grâce, on fera une émission spéciale sur ça. Mais tout le monde a mis Kolnalelo, Ndakisa Mama Zeli, Kende Kolala Lati, Adidas, Akandisinga. Nazali na couple moko na yebi, Boete, Basanga Nzoto, maman Zali pour exiger. Oui, c'est la naïveté. Papa a sommé quelque chose. Voilà. Alors, nous sommes les élus pour s'arrêter. Les élus pour même tout dans la carte n'a moyen qui n'y a pas les mais l'autre aspect de l'ennemi, les élus peine à papa parce qu'ils maladie, soit dû à misala ou soit dû à maladie, dans sa diabète. Les élus pour s'arrêter, les élus pour compliquer sur le plan sexuel. Bien aimé, ceux qui vous ont la ceux qui vous ont se retrouver dans Kawana, il faut consulter le médecin. Il y a des conseils à donner, il y a des médicaments à donner. C'est tout ce que vous pouvez dire dans Kawana. Mais je crois que nous connaissons les élus de la ressource. Dans 27 ans, nous autres, il y a papa et il y a maman. Nous autres, il y a maman et il y a papa. Bien aimé, Balani, Toyoki, un peu maladie, où ils ont salé témoin du bala et la kimia et zélité. Mais pasteur, quand on a moi qui côté au village pour la bannière des réseaux sociaux, et l'autre pensa et côté nous les amis des réseaux sociaux. Puisque papa a voyagé, si tout ma maman va bien gagner, va lui être sensible, tant que moi soit là à boire qui l'eau yosa. Toujours téléméli côté, il y a ma maman, papa na poto, basana, basana makambo ya des scandales. Ako kende na Afrique kuna, akeko linga ba ojana, base bele. Tangu ya kozonga papa na gai portable pour le black portable, so nous sommes kesima. Portable na ye, akotika les choses na mesate ekomi ekenge a diminuer volume a chama na silence. Et ni le kokoloba na baduno sko ba kolaka biso. Merci beaucoup maman. Bandeko bazeli kolanda biso ceux qui osent na posete libala na yozala la kimia commence d'abord à être sérieux. Ba voyage ozali kosala na but ni ozali kosalela ngo. Infidélité ezali moko ya maladie ezosala ete moyen libala ezala na esengo ezali te moyen libala ezala na kimia ezali te parce que l'homme ou la femme est infidèle. Tous les gens dans les réseaux sociaux, en Afrique, tout ce qui se passe. Ceux qui ont salé la Kabilo Kwana, Bangan Zambé, il faut tikanzela wana.
Parce que mon toit a vivre normalement, mon toit a fidèle dans moi, si je suis mobile, à Kobanga, pour un portable, à Kotika, n'importe où. Moi, si je suis mobile, les problèmes, c'est les réseaux sociaux, mais les problèmes, c'est les biseaux partout, le l'ennemi, tous les pour utiliser. Bien aimé, portable, c'est pour la communication. Mais communication paye à madame. Mais tout, ça, là, on a osé. Et pourquoi se trouve dans ma balle? Merci, papa, la réponse. Une surprise agréable. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te ko benga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na eko koma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018, bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check it. Vraiment, à dernièrement, le Seigneur m'a dit qu'il faut un pasteur, mais c'est planifié qui passe. Vraiment, pasteur, comme nous avons dit, souka, n'a évité malobani ni à souka au Koyebsa, baladi à Congo tchèque, peuple congolais au Bakolanda, par-ci par-là, puisque tout le monde a petit Congo, là qui il y a un mot à malobani à souka, na nyonso oyo. Merci beaucoup. Bien-aimé, quel que soit le problème, c'est encore possible. Libala ezala kimia, libala ezala esengo, obimi na tongo ozongi, ozana esengo kokuta na mobali na yo, to na mwasi na yo. Na limite autant en Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9, Bible le Biboyer, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vie, de ta vanité, car c'est la part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pour ça, dans la maison, il était au CPLaka, na moisio nzamba pesio, au CPLaka, na mobile nzamba pesio, na bana oyo nzamba pesio. Mais pour être beau dans la kimia, et l'autre a dit bosso zale te libala et utipa na nzambe, zonga makolo na makolo na nzambe. Et te Yesu Christ azala, troisième personne entre yo na mwasi na yo, Yesu Christ azala la troisième personne. Parce que l'Ibala est une institution pour te pas Nzambe. Ce qui est soit zali na kati na Libala na bino, yende akobanda kotambu sabino, yende akobanda kopesa bino kimia. Et donc pour mibale na kolobete, il faut qu'on abandonne les mauvaises habitudes. Ba habitude oyo za kanango, oyo tika la katina ba 3h du matin, makambo oyo tika la kapotala. Bien aimé, tant vous allez kolanda biso, commence à abandonner. Au comment le changement est quand na libala na yo. Est-ce que obimakana mwasi na yo? Juste se promener. Comment vio ozali na molikoso? Pourquoi bolingo kita? Pourquoi bolingo kita na kati na libala? Bozongela bolingo na bino ya liboso.
Et là, comme ça, on a commencé à intensifier le dialogue entre papa et la maman. Liloba nanzambe le biboye. Salela moninga oyo lingi basalela yo. Soki mobali nyonso akolinge tena salela mwasi na ngai oyo ngala linga salela ngai, je crois qu'on aura moins de problèmes. Soki mwasi nyonso lobi na kosalela mobali na ngai oyo ngala linga salela ngai, on aura moins de problèmes. Salela moninga oyo lingi basalela yo. Vraiment, n'attend nyonso Jésus bandai kolobake o yaza na mato ya koyoka ayoka. Soki totali na Ephésiens 5:16 balobi ete racheter les temps car les jours sont mauvais. Wana eza liloba ya cœur sensible abakisi na ndenge ya pasteur puisque na leka na ban de l'église. Soki pe oyebi couple moko oyo vraiment et frappant na motema ke bazali pe bien okoki kopesa bango mbote pipa yo bazali. Merci beaucoup. Na pamboli nzambe pour l'occasion ya pesibiso na pamboli bana nyonso ya vie nouvelle église Corps de Christ na mboka ya Arène pe na pesi ma chère épouse Micheline pe na famille ka mbote nzamba pambola apambola pe bana nyonso ya tchek. Merci. Tout mon ami balasima. Napesi couple Michel na mama na biso Bibiche. Papa Michel na mama Bibiche vraiment couple moko ezali bien awa na mboka na biso ya Arène. Napesi papa na ngai Sive motema ya mama Élise eza ba couple oyo ezalaka penza malamu na ke lisusu kopesa mon frère Eric Kasongo na mwasi na ye eza ba couple oyo ezali ke otali penza oyoki na esengo libala. Vraiment bandeko nyonso botikali ba couple pe ya malamu na kati ya Arène ezali ebele mais na ndenge ya temps tokoki kotanga nyonso te na ye kobakisa lisusu papa ema na kati ya église ya Lycia na mama Nancy bozwa penza gros bisous euti na cœur sensible. Vraiment tomonani mbala nsima ndeko nyonso oyo akotala video oyo pasteur agaspie tane mpo na yo na sekuna soki ozali na question moko songolo mama papa elenge mwasi mobali ezali bolamu ya ngai na yo na bandeko mosusu koma penza na se wana pasteur aza disponible ya korépondre moko na mosusu. Soki pe okomoni ke mwayo okomekali te obengi papa mutombo akopaso penza pasteur na lombango nyonso okoyeba penza kozwa réponse ya kitoko. Vraiment bandeko na ngai nalingi bino mingi tosuki wana check. Nalobi bien une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na katia Arène. Boya ebele bokozala vraiment de cycle. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te ko benga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cycle. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018, bon pour ça vraiment na barakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check.